Mbote na babone na nga nyonso ya Feza TV officiel tika nzambe alola apambola biso. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Feza TV et sa chaîne ya bana nzambe. Esika nini toyaka kopesa ba message na ba révélation soki nzambe apesi toyaka koloba. Soki nzamba lobi te tokoloba eloko te tokokoba toujours na kobondela po nzambe a continuer ko révéler nini oyo ifo bana nzambe bazwa comme révélation. Voilà. Lelo na kolobela likambo oyo etali ba montagne ba ngomba. Pourquoi na ye koloba pona likambo ya ngomba? Nakotaki mabondeli ya 3 jours na montagne moko o nazalaki orienté par le Saint-Esprit kombo nango Matondo. Bao bakendaka Matondo bayebi. Lorsque nazaki na prière à 3 jours à sec kuna, il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Oyo il faut na kebisa na bana nzambe. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a révélé. Namoni mwana mwasi moko azalaki wana nzoto na ezalaki bizarre. Forme ezalaki ya mwana mwasi, mais nzoto na ye ya mibali ezalaki ya bana mibali. Ezalaki un peu lokwa ya kokata. Donc azalaki forme moko un peu bizarre. Et alataki na koki koloba azalaki na bilamba te. Et place nazalaki na ye komona bimelinga abandi kosekisa nga. Etango asekisaki nga na pamelaki te na lobaki eloko te nazwaki kaka etoko na nga na se déplacer mais tozalaki kaka na site moko ya Matondo. Et na kati ya vision je me suis dit ngabi oh Matondo ezalaka na ba rigueur et bon ndenge nini bazomona mwana mwasi oyo te ki azotia trouble na kati ya montagne. Bien aimé bato bakendaka Matondo bayebi so oza mutema munene te et puis oza na ba discipline te okokoka ko prier na Matondo te parce que eza na ba discipline ya makasi balandelaka bato vraiment makasi parce que eza endroit moko o toyaka kobelela nzambe nzambe aza motu ya bosoto te. Et aye kokende pa bana mibali na groupe moko ya bana mibali aye kongunzama tango angunzambi a dégager solo directement mibali mo bazaki na siti babi oh muto e photo benga na ye awa bazwaki décision ya kobenga na ye. Alors tango na mi lobi que ndenge nini Matondo ezalaka na discipline me bazomona mwana mwasi te. Alors nayaki kosituka ezalaki vision moko kaka ya muke. Tango nayaki kosituka je me suis dit l'esprit de Dieu m'a dit ceci. Discipline ya Matondo eza pona propriété physique mais oyo eza iloko etali spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que na monaki ezalaki na bambinga mibali bafandaki kote ya ngara mibali ba o bakendaka Matondo bayebi eza na ngaro babeta batoli wana mingi ezalaka pona basi eza na ngaro mosusu kuna bato balalaka bapapa mais mokano oyo bazwaki ya kobengana esprit wana ezalaki na mopanzi ya bapapa parce que il faut to préciser il faut ko préciser kopesa ba précision ya malamu lorsque nzambe apesi révélation il faut kopesa pe ba détail ba oyo bazwaki mokano ya kobengana esprit wana ezalaki kote ya bapapa bafandi babite il faut to bengana mutu oyo awa. Et je bénis le Seigneur tant on a bimi na kati ya vision je me suis dit ngabi oh donc awa eza na esprit o eyaka ko distraire bato. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi na moment ya décembre nayebi ke bato ebele ekimelo na bango eza na kati ya ba montagne. Ba montagne eza site touristique te. Montagne bien-aimé eza esika moko ya moziki te. Montagne eza esika ya makelemba te. Montagne eza endroit oyo kobando okende masolo milai keke lokola mutu azosala publicité ya Pepsodent te. Bien-aimé soki tozwi passage ya Bible toke na Marc chapitre 5 verset 5 à 7 la Bible nous montre que esprit impur oyo esengaki ekota na kati ya bangulu ebandaki kofanda na montagne et puis na Marc 5 ezo préciser que ezalaki kofanda na montagne nuit et jour. Cet esprit impur ebandaki kofanda na montagne nuit et jour.
en criant. Pour vous dire que montagne eza esika nzambe alalaka te, nzambe aza partout. Montagne eza esika oyo okoki kokendaka na bablage ya tout moment te. Bino bozaka boambale bana, ozwi bana nyonso, maternité na nyonso. Mama kingani, toke ngomba, ngomba wana ozokende. Est-ce que ozokende nango na concentration? Eza na bato mosusu bamata ngomba, bakita na bademon. Eza na bato mosusu bamata ngomba, bakufa na ngomba. Bien aimé. Et puis soki toke su na kati ya mukanda ya Exode, okomona ke vie ya Moïse nyonso elekaki na ba montagne. Pourquoi vie ya Moïse elekaki na ba montagne? Montagne, il faut ezala orienté par le Saint-Esprit. Avant ya komata montagne, il faut ye moko molimo mosantu apeso ba directif. Ya koyebi soki mata luzizila. Soki alobi o mata luzizila, ye moko ayebi akozwa contrôle parce qu'il est le maître de tous les esprits. Ye moko akoyebi soki mata mangengenge. Ye moko akoyebi soki ke mata badara. Mais montagne o bino bomantaka na ba consentiment na bino nyonso. Na bino moko. Okofando mati montagne. Okesala ba shooting na montagne. Bien aimé dans le Seigneur. Eza mabete. Komata montagne. Obombi souvenir à vidéo. Obombi souvenir ya eloko boy. Eza malamu. Mais je voulais vous demander ceci. Avant ya komata montagne. Senga orientation ya molimo mosantu. Ala kisayo pe a révélé yo. Montagne nini okomata. Bien aimé. Na Exode omona ke Nzambe tango abengaki Moïse na montagne. Abanda kopesa ba directif. Et puis abanda ko citer ba kombo ya montagne oyo Moïse faut amata. Omona ebisi mata na montagne des Oliviers. Mata na montagne Songolo. Zwa peuple nanga o bazolela ke bamona ngai. Mata bango na montagne boye. Yebisa bango ba mi purifier. Yebisa bango mutu moko te asimba montagne. Yebisa bango bazala na attitude boye. Nga Nzambe na kokita na montagne na kosolola bakoyoka nga. Nde esika oyo bana Israeli bamataka na montagne. Nzambe akitela bango na lolenge kuluna. Nzambe akitela bango na lolenge moko ya intimidation bakoka te baganga. Te Moïse yebisa atika. Yo mataka kaka lobaka oya oyebisa biso. Po façon Nzambe akitelaka yango te. Bien aimé, c'était à la montagne. Et pour ne pas vous décourager les autres, eza pe na bato mosusu bamata ba montagne, babima na ba cadeau. Bamata na montagne, babima na ba maternité. Bamata na ba montagne, babima na ba mariage na bango. Babima na ba prospérité. Et Nzamba restaura pe ba vie a bato mosusu na montagne. Mais yo muto na ka montagne, endroit ya rendez-vous, endroit ya kokeko séduire, endroit ya kokende komi moni sa ke ngana mwasi ya mabondeli, ki mwasi ya mabondeli, ebimaka te kaka soki okangi photo la kisi koza na montagne. Femme de prière, c'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. C'est une femme qui marche dans la sanctification. C'est une femme qui marche avec plein de discipline. Parce que le monde de la spiritualité, c'est un monde de discipline. Et notre Dieu a un esprit. Bino batu bokendaka matondo. Eza malamu. Mais zala na attitude ya prière, zala peut concentrer. Parce que Dieu m'a révélé. Bao bamona kanga souvent na matondo ba yebi mes ba moni ba confirmer que oui to mona kae eza révélation oyo Nzamba pesaki. Omona mutu mususu amati matondo depuis abandaki masolo ebongo soka la muki alala mopanzi na ye titongo aola mukate po prier eza na esprit oyo eyaka ko envoûter bato po bobondela te. Mususu abi mère nazo bonde la façon mu pepe betanga na misu na ndenge na kanga munoko na lala na comprena te. Montagne eza front. Eza esika ya ba soldat. De tango zo mata, il faut charger ba bali na o déjà na ndaku. Esprit na yo ezala ozage. Olobi nde nazo mata boye. En tout cas, telo le feu fungwama. To charger kananu ba batterie na ndaku. Ko charger batterie, cela veut dire on se concentrer nanu et pas nous se préparer. Kene nazo matabo. Je monte avec la lumière, je monte avec tout et puis nazo kita na résultat.
Avant tomata montagne, tozwaka temps ya komi purifier. Tozwaka temps ya komi petola. Tozwaka temps ya kodéclarer oyo ozokende koluka kuna na montagne. Bien aimé, totika distraction. Et puis nde tokomi na décembre boye. Nayebi kebele balingi bake muziki na ba montagne, balingi bake ba pique-nique. Bino batu bomataka na ba bana na ba montagne, bomataka na ba bébé. Il y a plusieurs femmes qui sont irresponsables spirituellement pour na ba maternité na bango, pour na bana na bango. Oza femme irresponsable. Bomataka na bana na montagne te. Avant ya komata na bana na ngomba, s'assurer que oza responsable, bien-aimé. Oza responsable. Fallu. Nous sommes dans le vidéo. Et continue.